façon na fille wana atal c'est déguisalati propre ndeni ba finde balataka totali eboye façon de lokola koko yeba yango mwana ngai bokolaka na ndako aza mwana ya ngai mwana nani mwana ndeko ngato mwana yo yo eba ava yo obanda vivre na ngaba no vivre na petit sœur na yo Raissa nini surtout comme kabutu na bimanya mibali ah Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye couper ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydia eko senga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydia moko na Bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydia ayeko beta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Eko komela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te ko kanisela yo. Okokanisisa nzambo lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki na lesaki maladio elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui vient te? Tant bazo sengo bongo, yo tindi bongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde wana te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Kotali maman. Oh maman zo ngolo la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zo ngichenite. Maman zo lia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata na te. So que ça manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so futi mbango no zo regretter te. Ah vous vous bien na wazali? Ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Ne azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na zo finda ya pamba bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme na komi li petit misuna. Babe. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Brakongo, dans la commune de Limete.
Voilà, très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de faire plaisir étant donné la présence de cette émission. Bravo Jésus. Car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux, nous souffrons un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, t'as ma soleil qu'on les aide au sala passi. Des fois, vous posez des questions, maman, où est-il? Les Cambouana, et sa vie à Baninga. Mais vie en Anayo, et ça non a molili, et ça non a quatre problème. Est-ce que, ce que je courage, rien à bravo Jésus, le cas va se rendre. Confesser, se repentir. Parce que la Bible nous dit, si Christ a franchi en nous, nous sommes devenus totalement libres. Bien-aimés de le Seigneur, je vous invite tous à prendre part, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Sauveur, parce qu'il est tout pour toi. Mon conduit, parce qu'on peut sauver l'exécution, on peut sauver Ibeko, on peut sauver la loi, on peut sauver l'instruction. Boyambaye, grand prêtre Yesu, Souka na masolo, Mokonza nyonso, Emili Motu, nga tabaka na vandi jour mususu no tanga livre ya Job chapitre 37, Job 38, nazo ka discussion quand Dieu dit à Job, où est-il? Où était-il? Voilà, les Français, c'est ça. Les Français, on a bien été. À tout naï. Où était-il quand moi je criais ça? C'est-à-dire, un jour on passera. Mon kilo est abissoté. Voilà. Merci beaucoup. Continuez toujours à faire. Voilà, mon orphelin, on a veuve, on a vieillard et pourquoi pas des personnes vivant avec handicap, pourquoi pas na bateau à ça problème au ça voilà. Merci beaucoup nous les connaissons surtout à profiter de la publicité na biso. Continuez toujours à soutenir tes œuvres et Rosala toujours malamu mingi. Nzambe nanga allez kana prendre la bino. Na sanga mo na plateau à part mon invité. Je saute avec papa Fabien, ça fait longtemps. Shalom. Shalom maman. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Obéli. Balobito est la réalité. Et est la réalité. Obélaki. Merci. Na belaki, ça va c'est quoi? Sur en forme. Oui, ça va. Ezalaini. Madame Ezalaki maladie kaka. Ezalaki maladie kaka. On va sur le ménage et puis manque à pipo. Moi ma malaria mais ça va. Ça va. L'homme de Dieu, tu étais à Brazzaville. L'espoir du Brazzaville, tout le monde en parle. Réaction les années. Analyse par rapport à Brazzaville. Par rapport à Brazzaville, Dieu était au rendez-vous. Amen. Déjà na bato ba simbi loboko nzambe. Amen. Ba biki ya na vie na bango. Amen. Mais ba o bazaki sensible au moment où ma izo ningana. Très bien. Et belé ba simbi loboko nzambe parce que j'ai quand même la chance ya ko et belé bazaki numéro et belé ba bengi kona ko témoigner. Ah là c'est vrai, il y a beaucoup de gens. Oui oui. Mais maman mon bazaki na problème, il y a règle à tous ceux qui je 7 ans règle les obligatés. Et quand même après 2000 lois non. En tout cas Dieu était au rendez-vous. A senti que bon moi c'est dans les ongi. Et puis me soit une maladie d'attention, en tout cas ça va. Ça va. Ça va. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, papa Fabien. Vraiment en tout cas Brazzaville nous avons pas encore rendez-vous. Là même nous avons un témoignage ébélé. On a mutu musaza na se émotion mona maman weti ya na ba mo musu etikali kuna na appartement place on là là oui pour battu batini action de grâce na bango par rapport aux nzamba saleli bango
Omukonza mapesa biso makoki tokende ka braza. Ye abomba yango. Merci beaucoup Nzamba Zalaki. Marie Batumso azolo papa maman poani bokoma pointe noire te. To sala ma selon volonté Nzamba. Ya na pe son beauté. Kombona. Pai ndeni. Pai wana koloba papa kwa. Pai koloba papa. Siko ndenge papa na mama na bino na papa na bino bakende pe ko sangisa mwa eloko ngo batu basangisa wana. Po batu so na lobi mutobo wayo balobi mama weti mutobo ayo totake bishona bana. Ngala bibo wayo eza njombo. Bon. Entre parenthèses. Babenga kyo pe na kombo nani tant papa bota kyo na mama. Bon. Kombo oyo babenge la kangai tant papa bota ngai. Kombo na yo vrai. Kombo na nga vrai. Kombo na nga vrai eza aimé. Aimé. Voilà. Yeah. Une peu de complication bivi boy. Pas ineni. Oh Yesu. Bon, merci beaucoup. Papa aimé à Sarani na vie, papa aimé entre parenthèses paille. À Sarani na vie. Bon. Azanani. Papa aimé naza na maison na ngai. État que naza artiste peintre na Bikoraka. Donc ça comme ça na ngamo ba vie privée na ngamo ezaki kotela ngambongo quoi. Vous êtes marié? Bon, naza marié te. Naza qui marié. OK. Mais na micho naza sous marié te. D'accord, merci beaucoup. Je vous présente l'homme de Dieu, Papa Fabien, apôtre Fabien Poi. Voilà. Soyez le bienvenu dans notre émission. Moi, je pense que ma communion soyez n'angoawa au-delà de tout, nous amène à localiser pour y en esika. Aie la confiance de ces dieux de bravo Jésus. Mets ta foi. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. D'accord? Soyez les bienvenus. Papa Fabio Kabibi sur la prière. To Sambeli, Nzambe ya bolingo kolo Yesu, merci pour na bolamu na yo. Merci parce que namoni accomplissement et liloba na o ndenge zoloba ke tongo nyonso o renouveler ka bolamu likola vina biso. Seigneur komi mona mutu ya bomo mukolo lelo ezali moko ya ngolu oyo sopili kola bomo na biso. Yango to into sala na yo. Yonde kapa biso. Non ce que le kawa Seigneur kombono onde ezala élevé na kombono Yesu Christo to bondeli. Amen. 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 Monsieur aimé entre parenthèses pareil. Ouais. Tozoyoka. Merci maman, merci l'homme de Dieu. Et le resali kenea na bravo Jésus. Na ba problème moko. Ba problème wana ici singa mayeli. Nebike awa solution kozwama na ba prière na bino na ba conseil solution kozwama. Normalement ngai moko nde na zaboe ko vivre onga na vivre ka na mukili za kola bato nyonso tuti. Pourquoi na lobi bongo? Na baka oyela ngai to na baka oyezolanda vi na ngai. Na zwa ku ba décision mususu ya mabe peut-être na miboma. Na zwa ba décision moko boye na melata poison soit na limo. Poison? Oui. Pourquoi? Parce que celui makambo eleki mutu ici ça mutu na mayeli. Ici ça mutu na kibo mutu. Ya ko vivre na mukili. C'est pour ça que moi na yepa na bino otala kana ngai. Kuma ko tambola lokola nzoko oyo azwi lisasi makili tangara ka tango nyonso. Par rapport à tamboli na ngana mukili na ba relation na ngai o na bandaki ko vivre selon ndenge na vivre na mukili. Dossier na nango awa et panabino. Dossier tes problèmes non? Ouais, problème. Merci.
problème wana eza nazalaki na fille moko fille wana nalinga ye makasi na vie na ngai donc kombaki pena mapasa donc tozolata na pene na ngana bando kipete ke no ilamba o ya sombi eza ya bango basi ngana bando kolata ngo oh eza bolingo soupe comme bongo oui mais eloko ezangaki ilamba o ya nzoto ya kolata pana nga peut-être sous-vêtement na ye donc puis on a lingaki makasi wandola taper maputa basi mais on a ndako bona zui puta na ye na lati pe sakana na ye voilà oko taper ba robe nenga lati boino oui oui même soutien na ekutu na bana kolata ngo donc ambiance ya bolingo nga na parce que mesana ki déjà makasi wana na ndako ouais wana na ndako fi wana toyo ko vivre wana to bandi bambule belé eko koma mama moko tuko kabona naye bit tukabona naye ezake na yaki ko tombe ki amoureux na fi moko boye libanda fi wana lingani naye ndenge zala kaka tubandi pe ko vivre naye na ba mois ba semaine pe ba mois otokutana kinaye to continuer ba mbula pena ekoki nde aki kozwa likanisi amema ngai epai ya bandeko na ye jaka le jour moko tobongisa programme amema ngai inde tipa bandeko na ye azaka ye na petite sœur na ye koma tokomi kuna aiko présenter ngai petite sœur na ye petite sœur na ye wana oh aza fille oyo ngai na vivre kana ye déjà oh vivre na ye to bande ko vivre na ye voilà on a oh bande ko kabola ba soutien voilà ye wana na kata ndako voilà ye wana siko yo bande sa ni à l'époque wana na kata ndako kaba musala na ngai ki lokwa PD na kata ndako la ta soutien na robi bon wana eza na ambiance ya bolimo entre ngai na mwasi ya ngai voilà no la ta moi soutien na ye voilà et moko pe batika pe god biblamane pe na zwi soutien na lati wana siko wana bozeni na ambiance yo tambola na salon bongo voilà oui eza na ambiance na parce que na kata ndako na ngai ya tali ngai to vandi journée mobimba tout donc nyos tout et pas soutien na lati voilà yo denda bongo bon oui OK je comprends après tango ay ko memangai et pas na bango non et pas pena ya mwana mwasi wana parce que avant d'arriver na petit sœur na ye abengi ndeko na mwasi kotala abimi boye abino ana lakisa yo fiancé na ngai abimi pemba ngwana gentillesse nyos yaya a présenté ngai et pas ya leki na ye amoni ngai na minute wana ngai moko mobile na pa na ngai nazaki suna shwati parce que nazalaki maloba atemi na otala kaka mais selon nga na mutema na ngai na banda kolinga natala nanu réaction ya fille yango moi suna banda vivre naye et na moni pe fille wana alobi pe ata eloko moko te apesa pe mbote to sololika be pour fille wana akoti na kati ya ndako biso bi to tikala ki wana tango amemi ngai epai ya ndeko na ye na mwasi na kati ya lupango abengi kobima bimi tala boye fille yango wana navivre ne po parce que comme eza Raissa natali Raissa tali mbala ngapi natali Raissa bon alobi pe eloko moko te apesi kaka mbote toseki ekomi na mama boye Raissa akoti na kati ya ndako nga natika na grande sœur ya ba Raissa libanda nalingaki bon na banozi ya nona tala réaction ya ye Raissa soit kosala ni mais asali pe ata réaction moko te akontinue na kati ya ndako biso totikali wana tosoli wana ti nde baki ye mwasi na bano vivre na mibale ayaki kotika ngai nde naye kozonga kende après moi ba mikolo
Moi si ye moko na vanda jour mususu boye moi ça y ko ebisa ngai ndeko na ya mwasi Raissa aomona na te. Am se déranger trop bon na bande kaka ko consoler akoma ki mal à l'aise ndega ndeko na ye petit sa Raissa abanda ko mona na te na banda ko zwa temps ya ko consoler ya côté ya ye et comme on a moment boye na bandi senti pena que non a comme na siko moi bien par rapport ya ba moi ngo azala ki yana na souci ya ndeko na ye to ko koma na ye ndaku moko oui to ko koma na ye ndaku moko tuvandaka mais na bandaki ko senti ba mba biloko moko boye ngamo na ebite soki ezalaki na ebite so na benga ngo ndenge nini ataki to bando fanda na ye na ndaku moko nazalaki soki misi na bimi na ye ndenge zaka mwasi na mbali babimi na koma pena na balolengo ezaki no mwa mbali azoka pena sentiment nde babima na mwasi te. Oui. Oh. Oui. Et puis n'habite son rôle bandenge nini donc aza mwasi mais ba façon azaleli ça dit aza mutu mais ba façon azo sala ba bimo na mona commission ni aza na ebite son rôle bango ndenge nini c'est fait ya bozo mwasi boye na butu mona ye kola to na moi to likola mbeto na bima ya bisano o mwana wa mobali. Oui. Donc yo kelengi te ata eloko moko te agite nde nazabule nazala sutu vandi na ye ndezake to solula gaz fi wana bimisaka na nzoto na ye na ebite mais so talie boye mwasi kitoko atala muki na tongo asokoli asokola te ya bimisaka na gaz à mabe. Il y a des choses avant de jouer mususu na solongane to solula na bite peut-être mpoko de akufi na kati ya ndako na bandi osala ba recherche est-ce que asopi kisi mo boye te no kisi wana eza na ba odeur moko ya boye na sali ba recherche eloko te jour mususu ngai na chambre na lali ya uteko sokola koti changer bilamba nga fungoli lis na olandela natali mouvement natala nanu amoni futa pakola kaka yango parfait salila kaka yango alati propre abimi na salon et puis na landie et puis non bébé bon na bonga mi ja futo bima nazaki na likanisa ko pour rendez-vous na kasa rendez-vous ana na ebite amona luka moi tuna tune mena kokate même si ataso to vana eboye babilo mususu ezoleka na ndako so na meki ko tuna eboye na ota makasi kuto donc ça dit mon on comme la Emma atteint zui décision non c'est vérité atteint zui décision non bi lelo eza final non ana tuni ça dit non kokate papa prends mes amis au dépend nos fins à moi le problème c'est quoi ni mimi wa problème ngana ye nango on finir ta lotis lobi on finir parce que si un mari déteste une femme c'est toujours comme ça il y a quel souci maman exacte que non naza zoba na sale critique ya bongo non so moni boye mais là c'est votre couple hein tu me parles il y a l'homme de Dieu qui est ici dites-moi nous n'aimons nyonso tu o ememi o na yepa na bino akande na utebisa bino wa ngai moko maili sila kingai epuna wala ko kasusu te et puis devant mwana mwasi yango parce que mwana mwasi yango komoni la Tabita yango komoni la Tabita grand sœur ya Raissa Tabita no liboso Tabita boye na ko kasusu te et puis Tabita onde na yebisa bino boye maman lelo so na ebite ya
façon na mona fi wana atal c'est déguisalati propre ndeni ba finde balataka so talie boye façon donc lokola koko donc otali longi na eboye mais lokola koko ndri zombie moko boye même na ngai moko kutu na éviter so nakoloba ndenge nini. D'accord, côté kuna bosuba be manaki problème ezani. Alors problème lisusu ya ko koma na mama moko ba ko benga Tabita ndeko na Raisa azana hôpital. Tabita e bisingai ngai mo be na vana raison na bino lokola Raisa azana hôpital. Ati ba temple belé na mona Raisa te na kende na mona Raisa tukumbana na Tabita toke oh ndenge Raisa kende kuna tukabona na ye akenda kana mkumba na ngai tukomi na hôpital docteur azwe bisabiso balobi mwana mwasi Raisa a vraiment un cas grave tellement François Azalelia azana zemi et puis azana passe déjà kobota lokola biso tozaba minganga to banda ko zela bino bandeko ya Raisa bo pesa biso nzela Raisa soit mwana oyo azane na libumu azana bomoi soit mwana nae o azana na libumu azala ya kokufa azala ya kufa ndenge ni soki mwana babimisa ya kokufa c'est que Raisa na bomoi soki Raisa akufi c'est que mwana aza na bomoi. Donc mayele ici là qui vraiment ngai mais tutuni docteur ko nini zo sabe non façon azaleli déjà souci est lié déjà ndoto donc ndenga zawana eza pasi pour azala na bomoi ndi ba ko sala effort bazwa molimo ya bébé wana na kati ya libumu ya Raisa. Na molimo ba docteur basali effort pour ba bimisa mwana na kati ya nzoto ya Raisa. Ah OK. Ya kokuma na mama moko Raisa yaki kokufa. Tango Raisa okufi zelana na Raisa kufi tango Raisa ekokufa tozwi mwana Tabita nanga na Tabita tokena mwana maki batante bokoli mwana wana na ba difficulté nyonso na malade tutu mais nazaki na sekri wana na bomba ki wana kati ya motema na ngai na bando linga tena bimisa yango liboso ya Tabita. Pourquoi vu que na mona ba réaction Tabita zo sala sa SPS nga lisusu te parce que comme ki Tabita sera là na chambre nga na salon Tabita sera là na salon c'est nga na chambre Jésus quand de motuko loba ngai par rapport à banda komoni la Tabita to bokoli mwana to potani na epandas lelo na loba mwana 5 lokola nga na affection ya Tabita te lokola ngai na bolingo ya Tabita te wana bolingo za Tabita te oyo chaki zemi non zemi oyo mwana wana botami eza zemi ya Raisa eza Tabita botaka te ngeno leso tili le kumena Tabita la sous zemi te et puis na za suna courage te ya kobima sous na Tabita vike na mona ba makambo oyo eza kata nzoto na wana so si so sali la mama yo ozolo babongo parce que omona kiti oyebi pete nga mutu na yebi na ebandeli sina ça dit son yebi sio capable ya kulima o nga na yebi parce que nga na mobile vas-y yango moni
ngai pa na bino nga moko na kokolobeli donc nakoma moko na bimi na nga na déplacer moto pe msu 2 jours pe pa ba camarade na nga na ye mais leo na yebisa mwana na ko 5 ans décision na ngai ya suka eza séparation ya ngai na Tabita. Oh ya zobota te. Oui. Il faut ça bas sentiment te. Bon. À part ko bota to pe ba sentiment te façon ya zaleli kaka. Donc ça dit façon soko zalaki maman ya ngai. Sur qui maman ya nga propre. Et que na poser au kana devant yo ki yango. Ongoza ba décision ngai pona Tabita. Souci eza ni pona kota na rola maman. Souci na nga eza boye. Pour ça l'effort. Tabita zala. OK. Souci eza ni papa. Okay. Pour yonde nasa makamu pour bio so na zai maman non. Sans souci pour na répondre le roi maman non. Souci na nga ezali boye. Nazana businga ngana Tabita toka bwana. Parce que si l'autre va na Tabita éviter que non mwana oyi ngana ito zobokola aza mwana ngai. Ona bota na petit ane raisa. Tabita yebi yangote. Ebi kaka ke mwana ya raisa na mbali moko quelqu'un bakabwana ka voilà. Mais yebi te que non aza mwana ngai na bota na raisa. Donc voilà bit na pas na bino tellement bona basal bazali basal na za osungai onde na tao na vivre à lokola mokili to na mobilité na bité so na rolo bandenge nini po mona nga bina mo na otambola douleur ba mutema na ngai mo bino bo sentir ngo zate. OK. Ce qui te kabwani na ye on récupère moi na ngai continue sur na ki ye pas continuer vie na ye ils le gola na lamu na talaki na lamu kina to na ta mona njela na ko ye ba te que non on beta libaku mutu na ko mali bosu na beti libaku mo makila bon ils makambo nzambe voilà piti n'est pas na bino yango. D'accord. Merci beaucoup. Nazel mambo tu na yo. Pour biso na bamango to benga meloko. Oza pe mobalo a meloko. O de gros lobeli mwasi na yo. O biso ki nazaki mama na yo. Mama ya solo alingaka mwana na mobali. Peu n'importe la situation, tu penses que t'es natiki. Non, maman. Non, s'il vous plaît, papa. Peut-être que pardon. Papa. Pour façon déjà bandé derrière Koloba. Dans tout monde a comme si on dirait aux côtés la côté à Tabita. Mais au mutala nanu quand on s'accorde pas n'engager ton aïe reposer pas n'abino quand même. Non, côté la Tabita te. De voilà na loba qui na sati wana. Alingi te na loba na place musala nzambe. So musala nzambe alobi asilisi na ozoma loba. Oui, pas basali non? Oui. Musali azali. To pesa honneur na ye aloba ou azoloba. Et puis na répondre yo pourquoi ozo kaseli sinon côté la Tabita. Parce que mutu nyonso qui est dans l'état azalaka na raison te. Merci papa Fabien. Au moins il est de quoi abota ndeko na ye nande kwa moi tu azana ile na kata ndako. Quel est votre point de vue par rapport à tout ce que vous voyez comme un serviteur de Dieu? Merci beaucoup pour la maloba. Combo papa et ma Paille et ma paille. Qui pas wana minoko portugais nazo maîtriser bien te. Il faut na bingo na minoko ngana oyiba. Aimer. Voilà. Et il y a loko mo lobia wana ibandiri tant vous expliquer et tika kinga makasi.
et la musipe curiosité nanga c'est moko bimita au lobby oza lokola nzoko babeti lisasi azotambola makile ezotanga yeba yango ki ata nzoko akebokila soki aleki bisika motambo eza te moyen azwa lisasi eza te naina aloba nini makambo nyonso oyo ebandi yo nde kaka fali ozala na choix décision finale nazongela na ebandeli ya likambo ya histoire ya vie na yo les jours où yo comprendre que moi si ozo vivre na ye aza grande sœur ya ex na yo pourquoi ozwaki décision claire et puis pourquoi ozelaki kaka na suka bongo bolingo akala oyo ebungaki emonani ye soki okola moso miso yango te papa omidindisi na kati ya libulu oyo yo moko oza ta na secours moko te oyo aza ta na nzela ya kolekela te ngai mpo na nga atake mosala nzambe oyo nga na moni comme pensé to solution okoki kopesa na likambo oyo deuxièmement mwana aa na kati troisièmement mwana yango mpe aza makilaka ya mwasi oza na ye na ndako tout ce kozomona osubir mwasi tantôt azobaluka tantôt aza boye tantôt aza boye ce n'est que wana nyonso wana te papa c'est parce que yo moko au départ okendaki na relation d'une manière que nameka nano soki kosimba mais bisika mpe okendaki komeka il y a aussi des choses eza wana oyo soki bolingo ya solo eza te moya kolongola yango eza te na vie oyo kolinga mwasi te po ndenge omoni to po plaisir wana elamuki olinga to peut-être eza mampuye elamuki nacheka wana azala wana po asunga non na vie bitumba oyo ezaka irréductible na vie ya mutu en tant que baïme eza bitumba oyo eza lié na mariage parce que c'est là où nde makambo eza basé wana parce qu'à travers mariage ceux qui oza na choix oyo ezali malamu bien précis nde kobimisa bato ya malamu soki mpe choix eza mal conçu to eza mal analysé yango mpe koki kobimisa mpe bana oyo ebele tozomona lelo sikoyo oyebisanga avenir nini ozolinga opesa na mwana wana akola sa mama parce que pauvre mère ne défunte asakei on a de 1 de 2 ndenge akoli na kati ya libota na mama parce que mama oyo azokolisa ye il faut que je te le dise tout ce que vous subir tout ce que vous mona c'est quelque chose to bengaka une maladie ou ezali spirituelle yo komona ningo woloba na bomoto mais moi je te parle en tant qu'un homme spirituel ces choses là n'apparaissent pas ce qui est en influence mon spirituel na simate parce que na moni okangi astuce moko lobino depuis moi na yana ndaku il n'arrive pas à concevoir, il n'arrive pas tout, ceci, cela, ceci. Maintenant, nyonso ozopesa comme bas symptômes. Ce sont des choses où ils ont l'accès. Ta femme, elle est malade spirituellement. Il est malade spirituellement. Parce que ce qui en tant que yo mon pali ndingo ndimi ko pali ay ko China ndako, oko ko charge na été. Tu vois quoi bon? Oya ko déclarer que nakapana na ye ayebaki mwana. Tout ça, ça ne fera que kobende la osu bitumba. Parce que les mêmes combats, les mêmes problèmes où il y a zanango, ils sont déjà liés par na osanke oyeba. Moi si na yo. Est-ce que tu as maladie spirituelle? Est-ce que vous comprenez na mamna oloba? Dengue de fabo vanda. A changer bilongi. A obisa ma nyonso ozo mona wana. Ce n'est pas lui, c'est ça y était. Soyebi o babengi Marie de nuit. Oyoka li solo na. C'était li solo ne yo yekela oyebi ka ke fona la na lota na coucher na mutu nde Marie de nuit. Non. Ce qui déjà ça comme un niveau comme un géant toi coli ou à komela wana
Il y en a qui sont allés à coucher. Comme a beaucoup plus travailler les physiques, il y a beaucoup. Tout ça, ils ont pour y a la place au Komiwana. N'engo le baké, na miko baye na omoni le kwa muninga na mbadi. Non. Ka muninga na mbadi ta. Aza moi aussi. Que si réellement ata ulinga yete mais ata ozaki na moi admiration to préférence mo bo les jours beaucoup tanaka. Et c'est que osungai. Et c'est que vous avez préparé il y a motivation pour asungama parce que muto abelaka. Il aura liboso zaka na bosenge zaka na la ko. Na bosa ba nyosa mokili paswe sila. Mais muto za pembeni ya mobeli ndako yeba kene mobeli oyo na minito il faut azwa kisi. Na minito esengeli alia. Minito faut sala bo. De la même manière na bosa na. C'est à toi et loko na zo senga yo. Bolingo za na entre bino. Ba ko se dega dégoût pour au dégoûter. Donc tu as ma casse au résister. Mais ça ba misusu ko ba ko benga no pe o musika ça ki o mona. Joie conscience ya likambona oyisa. Kolinga te mwana akola na descendance ya makila ya côté mususu. Tandis que vrai makila neza pembe. Tout ce que vous vivre longi ya Nzambe boluka délivrance na yo na mwashi wana. Par après on reçoit décision où est clair parce que décision aux on a minito aux autres décisions na ses émotions par rapport à oba kinibino comme situation permanente. Je crois na solina mutu ya bwanya mutabayele asoso mam na olo. Na suki na wana pa. Voilà, merci beaucoup papa. Moi j'ai une question là, mais je pense que papa au comprend. On va prendre une pause et puis on se retrouve. Merci. Bobengela ngai afana mobile vie na ye. Ala moi c'est la kata kama tedi misai. Tedi misai sikoyo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte. Pona orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka. Bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki na lesaki. Malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai afana mobile vie na ye. Ala moi c'est la kata kama tedi misai sikoyo. Voilà, bonjour, nous sommes sur plateau. Merci beaucoup na Banderono sur la souteka orphelinat Bravo Jésus. Nous avons Pambolabino, continuez toujours à faire du bien pour nos enfants. Vraiment, na biso na bazana besoin na biso. So biso to sungi bango te bato so sunga biso ba sunga bango bazati. Ba veuve, ba vieillard, de personnes vivant avec handicap. À part ça, il y a des cas où sous-soueza au tali nekobo leli. Tokenda tina basuka wana ya kishasa pona ka ko soutenir bato. Osa bolam
et permettre papa Mike Mukadi asala musala elongo na basali nyonso. Merci beaucoup. Continuez toujours à consommer nos publicités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je pense que papa aimé, hein? D'accord. Je pense que vous avez un conseil à Moussa Nzambé. Mais j'aimerais que partenaire aux la poste à bosser. Parce que ce n'est pas une surprise. La femme que vous vivez à Okota, comme ça, je pense que tu auras cette courage. Il y aurait en face, maman et biso. Ok. Oui. Rapidement, rapidement, Ndeko à Kota pour, on doit essayer de mettre quand même la lumière ou de trouver une solution par rapport à ce qui se passe. Les hommes en couple, dans le foyer, dans une relation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ceux qui vont une autre, oui, ben, bien la partenariat, ça, et on a toujours avec des problèmes. Donc, conception maman, on doit finir cette histoire parce que les hommes ont libéré photos sur la pour mon balaz a quand même libéré. Madame, bonsoir. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Oui, maman, ça va. Ni n'ongo boye medo. Ni n'ongo boye ba caméra boye. Ni n'ongo, problème les amis. Ni n'ongo boye, ni n'ongo, ni. Maman, ba caméra, ni n'ongo, problème ni n'ongo. Lui sanga nda ko minga apwani. Maman. Point nini? Maman, maman, vous êtes pas caméra, maman, nini? Comment on a? Yoni comment ni encore si ça docteur mais maman pas ba batala nga wo ça pas il n'a pas bangé pe problème on peut ça ni nango chéri. Caméra de pour ata yo moko vraiment maman. Vous allez quand ça m'a pas la relation on moi mobile na yo ata salo si yo ka kimi on a titi. Ko ganga bo so mobile bo problème on vous Yongo problème et problème eza noni. Eza nini on me manga pesa. Eza nini et me de nini. Oh, eza nini vraiment. Aucun musinga to me minga pa ba caméra tala nga boye vraiment nga na koka boye te ba caméra boye ata yo moko. Oui, vous avez la chance. Ceux qui vont tout baser qui te basent dans le bazar qui te. On go te va au nganaza. On a monnaie m'sou peut-être aux afflux. Voilà. Tabita. Attention. Attention. Yongo problème non ko satana nda côté problème ngo eza nini vraiment. Il y a un autre loba à nous déjà bon le vino on est dans le téléphone. Attire des loba né oui. D'accord. Merci beaucoup mon frère aimé. Maman Tabita. Na okine mobile noazo bengo. Maman Tabita n'est-ce pas? Oui maman. Na présenter Moussala Nzambe. Merci. Hein? Son net gana étonné. Bon, émission ça bravo Jésus, vous êtes invité par votre mari. Yongo eza penza nini pe nzambe na ngai mais senga boye point nini. Aza mamba rolobano 2-3 mots kaka. Ya mama mususu. Maman bango na ndako te maman ti vraiment ba caméra boye maman olobango na ndako te. Oyo kasa mama noso balobango na ndako. Mama mususu balobango ka libanda. Mama mususu akino betela ka ba camarade. Po camarade ayo yebisa moi soye ba te. So yebi mo ba no bien. Papa, yebise. Zala bref. Nzambe. Nzambe o. Bali kama on meme nga awati. O ba pas aimé. Papa. Joa courage ya mbali. Là dans malobanguya, ota courage. La vérité va s'en posaïba. Parce que la vérité libère. Tant au bout de Bimisano, ils n'ont pas si pour la clarité. Merci papa. Na bande karande na epsa ki nous bandeli. Na ya dépôt na solution. Mais un secret caché na zone na mutema na ngai. Na lingi na bimisa yango. Ye mwana mwaso Tabita yeba yango lelo. Dans ndako kwa ko loba côté. O loba nde Tabita. Maman, papa.
en tout cas na susu mingi ya olobate mais nazokende kaka na mokuse mbala moko kende pena droit obi ya liboso nano sepe nano merci ndenge bo sali de façon que mwana mwasi abima ana michu Tabita mwana o ngana yo tobokolaka na ndako mwana ya ndeko nanga atikelanga wana nde yazobetele tsolo mwana o ngana yo tobokolaka na ndako banda le fongola matoi na yo yeba ya nayebi kaza mwana ndeko nanga malembe Tabita malembe pala tuki nu malembe na couple on vivande ni tuki nu malembe kokena na bakoto ali oyo lingera o memela ngai te yeba yango mwana ngai tobokolaka na ndako aza mwana ya ngai mwana nani mwana ndeko nanga to mwana yo ndeko nanga tikela mwana ndeko nanga tikela nga mwana aza mwana ya ngai yo eba ava yo obanda vivre na ngaba no vivre na petit na yo Raissa nini tala emedo ko linga te na simba yo ndeko yanga bito simba ngai yeso ndeko yanga simba ngai tala ko sesa ngaba pantike ndeko ya ngai mwana mama ya ngai malembe mwana na za mwana ngai abanga no to linga abanda vivre na Raissa Raissa tia koma na niveau Raissa ko kota se ya mabele sende yoku pine mposal fort pour Raissa akota sa mabele oui mama na olobani yonde mama boni bisanga yondo sandoki ndeko yanga mama boni bisanga yondo sandoki lobala akolingi sote zango sandoki ya mobali oki tala soza ki benga na zipo bata ndeko ya ngai mwana mama na ngai ozo bisango ozo bapemie ke azaki mwasi na yo pona bisanga te lelo eko reconnaître mon ndeko nanga kufi atikelinga mwana ngo yibanga mwana kena yo ça qui place papa épreuve ça mais tant ngai na banoko vivre na petit sœur na ye maman Zolanda no vivre na petit sœur na ye mais évoluer malgré petit sœur na ye azwaki tanti ya kokutanisa ngai na Tabita voilà ndé le peu comme na ba niveau même si peut-être so ba kutanisa ngai Tabita même si na ngana nga Tabita so yo lingo ebisa Tabita tant to ya ko linga na ye amemanga tsepa na bango je crois na otolo bango déjà voilà petit sœur na ye Raissa tango abimi tukutani tuyambani tosololi amiyebi déjà sinon comprendre ce que on est kende ayebi déjà ndeko na ngai parce yo pe mama problème ezani no zo comprendre non comprendre ce que malobi jour oyo ba mema ki kuna memi mobile la présentation famille dès qu'il a kufi na amona mobile comprendre que na banda déjà ko vivre na Raissa banda dès qu'il a la respect na yo ndo monia c'est ça makile logo kene l'homme de Dieu et na mukuse et de non zimate na mukuse na yepe azo fingoza so solo soyo so lela na mukuse pesa nga pasi ndeko na ngai na lobi ti okoli boye ozaka na problème ya bolingo botuna malamu na papa relation moko ya bolingo nga na yete to papa moi ça va solo mon bono za nende mama bolingo za avec ti okoli boye ozaka na problème lo wana ni meto na tuni bongo en connaissance ya cause pour pas tuni bongo un problème papa kabela papa mouchoir merci poto soana soana musali bien soana musali batala na miswa so ba miso ko bimi ebi so pe ebi mate mais batala musali makamzo avant silika makambo bokene na otika na temps bo silika boganga de boganga essentiel faut kopesa na lumière na makambo soko temps ya kolela ya kobunda na ko permettre bino ezana kati a obiso te oyo c'est vraiment quelqu'un parce qu'il est pas na yebo abomba ezana adage mo ba chinois et le baka tout le monde a toujours un cadavre caché dans le placard na ye ni ko ba mutu nyonso ya bomoyi
aka toujours na sekeli moko babomba kati. Est-ce que ezana likambo moko o biso to yebite o pe yebite o yekoki kozala pe handicap ya mambo ebele ya vie. C'est bien. Na o sentir eloko moko ezali. Faut yebise mobala finge solo pas. Parce que ye ayo solo a santaka lokola a okushela mongane mobali amona ayoka ko elengi ya kimwasi te o changer habilo peut-être pour na baptême ça fait mobali mabe na oloba ngombo eza pona kofika ote eza comme mwana ote mwana nani mais c'est juste c'est comme les mwana ngana eza sekele mo ebombama oga yebisa mwana oyebisi biso comme ça tokoyeba nini to trouver la solution à travers le camp parce que biloko wana ebima pamba te ba manifestation na ebima pamba te ce qui ebimi c'est que il peut y avoir impact mo quelque part au mutasala to sala mutu sans cahier. Oui, papa, on a un problème. Vous avez un problème. Problème. Papa, vu que Botinga Diabo Nazaka Kappa Oloba, vérité nyonso. Qui est occupé wana te. To solo nanga. Papa banana botama, tu n'as commis peut-être la relation moi ça sérieuxté. Na tikala pe ko zape te que na mobali moko ya bien. Non. Linganga te. Bando linganga te papa. Atana bimi atana lati ndenge nini. So na lali na butu no se sensi lokwa na bima na mobali. Nde na kendaka pakamani na nga na ebisi kamali na ngai ngeseke nde nazawa nazana na to mibali nyonso atanga mona milingisi na ndenge nyonso bana baboya na bango kama na nga moka ebisi nga te naza solution tabita po tokende amanga pa mama maoboye mana pesa nga mai esinga sokola mai oyo soko sokoli yango après kende na boîte okomona ka mobali pa kolinga yo ndina kenda pe na boîte tona ke na kutena utanga komona ngai te utanga komona te papa ya olinga pasika na kata boîte linga pe na boîte te na boîte te le ba peut-être que ça libanda boîte pour libanda na kata papa osaki ka osavimo osalaki kaka papa kati na libanda za différent kana na boîte mais olingela libanda yango wana te mais libanda tika kwa mbrie biso ndako kwa mbrie biso apa konti doki ko ganga te na boîte nde tolingana kipe tobima na ye bapesa nga condition moko ke chaque butu fo mibali bayakata 4 babima nanga mibali ya ndenge nini mibali ya butu papa il y a des choses nde bayaka chaque jour papa so tokomika butu nga na bima na mibali mais t'es tout doki tala ko vrencho siko mama oyebisa ngai na ngai na ye na naza mutema mabe naza ndoki parce que ala makambo ebata makati na bomba ngana to vanda komoko epi na ye si yo kabola ni ndoki tabi to ngana yo kabola kasi na ye na midaka yo te papa la panga na fina yo la panga na fina yo tala moni mwana na saka ya ngai ndoki waza reste de vipère azali botayoka moi so bando panga yi bosana adresse ke na zaki na garçon komo aimer na vie na yo na kile na kimia nano oza sûr que bisika bokenda okutana mutu malamu wana l'homme de Dieu mais tika tango yokenda ozwa mwasi tuna raida osa samela nono azaki na sambelaka voilà chrétien moderne ya dimanche papa nasambelaka na bakilte ya katete ya basemaine epuis nakendaka mpe dima tabika lapanga na vi na vi bien bosa nazoloba bosananga na vi na yo ndeko medo soki emedo soki eme mobali mwasi nazobenge emedo kombango mpe ezobanka
Ndeko aimé. Je crois que Landi tant que soleil biso mi balé. Na ebisa ko likambo etali délivrance yo na ye. Et vous so comprenez qu'il y a mon bien tes il faut expliquer clairement pour comprendre. Mimi ayaga bakushaka ye et pas milimo, c'est bali ya butu bakushaka ye. Milimo. Olimo te milimo. Baya kebe. Tu peux imaginer. Tant ba coucher na ye. Yope makuya no la muki pe bo coucher. Webi fusion ils ça les mana. Webi ba ndenge zali. Papa a quelle église mange. Ah, ndé té. On a besoin qu'on ande. Aucune église elle existe aux années na alliance na. Bando kebere nde batoni na kati église. Quand j'ai fait au sokola OK église, je me suis dit am noto makamno libanda OK na église pour ça pas. Ngola mato yoka mamboyo na oloba ko esunga pe yo. Em sou zo pointer musapi. Tata zo pointer musapi. Combien zo ngela? Spirituellement boza bino mi bali boza lié na makama ye mutaki me yo poza kati. Non. Yeah. Et vous allez comprendre pourquoi vous allez pourquoi vous allez mabe, pourquoi vous allez c'est à cause de makambo zana ya makambo zana moni condition ba pesa ya milimo ba ya ko kusha ko chaque minute yango déclencher attitude de zona asana milimo non seulement ba ya ko kushe o mais ba tike la op bombindo kati nao ya omoni emo afinga ko za solo ayoka ko solo yo mo personnel yo ka solo milimo oyo bayaka coucher be solo wana na nzoto nde ba bloquer ope olamu ibele ko kuta na ngona ti ya omoni mamno ngana mwana mwasi oyo séparation et salami kaka et puis nde naza boy aso maninda ngana kika na suka mwana na kimi na kei ngoso na tout zwana yo mwana ndeko na ngate tabita keba mwana ndeko na ngoso aite mwana ndeko na tabita keba pardon na ngai ça m'a kamwa mabe osala ana mwasala butu mobimba osala na mwana ndeko na ngate na banda kala mais bosala na ye amukolo na bete milimo basala baswa osala bina ngai azala mwana otala milimo butu za mwana ngai milimo mwana sana mama kasi utipana ye yo bali ndeko na ngate utipana ye ozo mwana ndeko na ngate azo mwana ngai ozwaite papa ozo mwana ngai ozo mwana ngai yo botaka alobaki ayobesa ngayo longo ye ebinga kumba yo ngayo msaje papa mama metama kama hivi sasa ndio wote sasa wewe papa pardon voyez omoni tabita ozo mwana ngata za mwana ndeko na nga papa ozwaite papa azo mwana ngai est-ce que vous avez preuve parce que preuve de fois là c'est que non oui voilà on le nini et puis na kisi mais comme alors les preuves de nini au moi ça mo mama so ça c'est ça mo papa pardon c'est que ngai na funda même si na yo yo témoigne vrai ou faux témoignage ani mais que si yo ti ko le bon c'est batté c'est que ça déjà beaucoup très bien bino mi ba yo so banya botaka te yo chai ba semi bima yo lo babotaka te ndoki abita okozwa mwana na te na ebisi okozwa ete medo za mwana ndeko na ngo ozwa ete okozwa ete medo okosi yo bana ndeko na nga te yo chaki ndeko na nga se bilo ndeko na nga kufi aloloki ozwa mwana ngai ozwa ete na ndimi na nga toboyana jamais ok lokola ndimi toboyana c'est bon mais siko na pesa ni ya mwana parce que ça mama na bino rezo mo tikana nana ko obala ndeko na obala
soit le organe. On soit des médias, on soit moi la te. On qui donc matin moi na fait moi na ngai. Moi na ngai seka na boko bana saki bébé. Le que soit moi le mon ni tata. Pourquoi moi na ngai na tena. Attends, on va que biso mais pour ça qu'il faut pas papa et puis sur la vie que l'on ngai na sur la vie que na moi na to que no hôpital. Comment la cimetière que non mkono mwana yeyo. Tabita keba. Tabita keba. Les gens peuvent famille à tout et lui on va garder le corps il y a 15 ans 100% quand tu ton 10 000 ya toi qui ose la raison mais qui ne peut pas passer malembe et puis maman papa non papa maman abali kokota kotoucher papa moko boye bamene bande na bandaki déjà kolandela ye façon ndenge nini olobela donc emonani ke no baza complexe ye na kabita parce que tele lobeli dernier azokota eye kobima na makambo olongolaki bazemi batutu est ce que peut déjà o ngai alo tadi tanano ena tadi tomotaka tadi towabana tadi 100 final en plus ça on a la scène ya nini yo kangana yo te mto benga ngai pour ça problème maka so avant muto il faut te vérifier petit oh Ziko, je me pose des questions. Na lolenge nini ozo vivre na mwasi na kati ya ndako ya libala tandis que o comprendre na mwasi te. Na mwasi en général parce que basi faut comprendre lenge na bango. Baza complice ba romba. Mais basi musala ba pelisa moto. Yo yebi moto. Hein? Papa mais wakoza ko na niveau exactement ko na niveau yo kande mabe na ope yo pe oyoka kande papa ko comprendre nga tous les zakata mutema na c'est pour cela ngomo esi na ngaboyi papa ça va tout ça besoin solution yo ka to ça nzambe papa pardon na nzambe to ka para biso papa non to tika pour na kada to be tika na musala nzambe pour na mona ngana yo esi mbate mama ndenga na pe do simbate c'est mieux utatika ngana wala sko ngo ba bon ndeti na et si mbatte pour yomni oyo kanga tozo yokai non papa limbi c'est saisir ndegoma je kweza baloba suka ngana olo conseil na opesa bino bobi mwana na kati ba conflit na luyenge sika nyonso makelele bimaka na kombo ya mwana ya toujours mamba mabe ko ya wana bobi mwana na makambo bonu ka délivrance c'est très important. Mfili ya betelo isolo ke mibali ya butu bayaka kokushe na butu ba mari de bayaka kokushe mais yo yite oyo yo bombeli parce que elo wana ezaka simple une fois ceux qui ka oza en contact na mutu wana amitiki pe kati ya mutu wana olege otala ina kanda luka solution pour la vie spirituelle non pour continuer makambo za la flamme. C'est le même conseil que nous avons fait dans le Tabita. Bolongo la mwana na kati ya makambo. Bolongo la mwana. Boweli la mwana. Papa na ngai tuna mutuna moko. Loki olobi na yo. Mais après koluka basali nzambe ndongo zolo. Prière tout ndenge singa kisili. Siko relation ngana ezandingi. Oh. Tozonga la complice tout au kabwana parce que ngandi na le séparation oui il pas le séparation oui parce que moi na zante makila na ngai na lo bamanga kila makila na nga il banzambe lobi chercher premièrement le royaume des cieux na inkolo banini lukana lobi ko na yo lukana lobi ko na yo omoni soki oza libre spirituellement liberté non de couper ça au vrai c'est là pour au mieux que ça parce que ce que qui n'a bien pour comprendre que nous avons un souci à vie na relation ils en a vite l'aîné à faire les amis Lucas délivrance il y a délivrance c'est simple
oka ino na kosenga bino yango na opekisa bino bolongola mwana na kata makelele na osala oyo ezaki mwana wana aza makila na mama kotia koloba bongo te mwana na ifapa aza makila na ngai s'il te plaît yo sala na mokili oyo oza sûr que ntango nzambe alimbisi yo atielaki yo condition na mabe ebele oyo osala na mokili oyo ndenge nzambe alimbisa yo atielaki yo condition tika koluka ozala dire na kati ya vie parce que tout ce que tosalaka na mokili awa ekomelaka biso kaka mokili naza pour motu te mais je suis pour na voix ya vérité ainsi que ya lumière ezala na kati ya makambo je ne t'encourage à rien sauf ya koluka délivrance ya vie nao pour oyo etali oyo relation na bino en tout cas vie eza te na kati parce que je comprends bien que basedaki yo parce que ndeko azalaki na posa boluka délivrance je comprends que na osola na bino makambo eza ndenge ya délivrance ponanga papa papa inatika banzela nyonso mabe papa inatika ba changer ba na vie nanga ndeko papa frère les miens faire dès to ça to coach na libulu na cité espace na coach na kati libula Jonas ya mbisi parce que Jonas côté mama nzambe kana za miseri ayi aussi les bossa musa de likola nzambe ngai ko bima na bima awo ça y est conseil ya nzambe ko bima nga no bima awo nga no tiki mwana wana to ko sola azala na ye mais tabita papa yaka posana yaka na sabe mama mwanzabe makelele sala te frère yaka na toki na bureau yaka na part bobengela ngai afana modi vi na ye alors moi c'est la kata kamo te bimisa sikoyo Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard omoni tant maman apika église alors naoki bien te tant bazo sengo mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike eza sunde ngwana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama menelo somoni mama azongi genite mama azolia 3 fois tongo midi poko ndeko nanga elo mosu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano eyali temps bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga donc so futi mbango nozo regretter te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na ofinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokoliango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il petit misuna babe tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais
soki mwasi to mobali azobota te nde yango ekotala keboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi kote nini Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.